Bandeko balandi émission balobeli mboka na tondi bino botondi mingi ndenge bozali kolanda biso partout na République démocratique du Congo, surtout bino baye bozali kotala biso na nzela ya Molière na bouquet Canal Plus pe bokotala biso lisusu na nzela ya Nouvelle Tendance télévision na ba réseaux nyonso sociaux. Vraiment tikaite nzambe aiba na kobatela bino po ete mokolo mwa lelo ezali mokolo kola mikolo nyonso ndenge tata nzambe akeli yango kasi masolo toko sola lelo na mai matali politique ezali très différent parce que esengeli to teama to solola to yeba penza nini ezali koleka na mboka na biso bongo ba de nyonso boko tala biso na mikili na mpoto na tondi bino botondi mingi bino bozali kuna na Belgique on a bossa na kate la grande dame madame Louise Nkoyi na libota na mobimba na kobosa na te madame Eugénie Kiespe kaka kuna na Belgique na bosa li lisusu te bandeko boko tala biso na mikili na mpoto kuna na France nzambe abatela bino a tala penza bomoi na bino malamu bongo bandeko partout bozali na République démocratique du Congo bozalaka na bizalelia soki bozali komona ba problème ezali ko déranger bino ba bozali na ba souci ezala ozali na problème ya modèle nini ata ko ebike un homme fort moko soki abotela yo eloko na yo benga imulu babwende tokozwa solution na l'état parce que batebe bazali ko benga mulu babwende talaboy yango na lobi benga ngai tindela ngai image sala nyonso ko sala pour atteindre ngai na numéro ou ezali affiché na ba écran même si vous avez des problèmes au niveau des services problème moko monique ozana raison na yo kasi bazali ko luka ko kwisa yo babotela o lopangu bazwa terrain na yo concession na yo ba bebisa benga vraiment l'état congolais akosunga bino na nzela ya émission eye oyo bozali kolanda balobeli mboka bongo bandeko nyonso ya Congo central boyeba ete nazali de cœur na bino kolandela toujours makambo po ete province na bino ezwa kimia po ete province na bino gouverneur baluka solution s'il faut changer bureau mobimba ya assemblée provinciale na bino esengele kweya parce que bureau ya assemblée ya assemblée provinciale ya Congo central population lobi na ngai ete bazali en connivence na gouverneur souci na bango ezali obe ba vivre lolenge na bango nde ba sepela kasi peuple ya Congo central amona pasi baza ko sala musala moko te baza ko tonga Congo central te baza ko silisa insécurité te courant ezali te na Congo central ezali penza likambo ya soni pe mawa mingi bisika wana bandeko nyonso boko tala biso du côté ya Grand Kasai toyebiete likambo ya nzala ezali ko régner kuna makasi bozali penza na difficulté biloko ezali extrêmement cher donc toko senga na mama Judith Souminwa bomeka kotala modèle ni bokoki kosunga population en tant que responsable numéro 1 ya gouvernement chef du gouvernement ezali yo mama Judith Souminwa on azali ko pesa mbote bisika azali tala penza na ba province ko la Grand Kasai nzala ezali biloko ezali talo mingi kende du côté Équateur bazali na bisika ebele mama bo initié ndenge tomonaki mokonza mboka du côté Maluku kuna ya Kinkole basala ki poete basala bilanga bato balia bato bamela ezali pasi komona mboka mone lokola Congo na ba province bilanga ya l'état ezali te tangu na lobaka ete l'état congolais azata na congélateur te soki na tunio papa ebisanga congélateur ya RDC ezalaka wapi congélateur ya RDC ezate boyokaka sango ba Thomson moko eyaka ebele na mboka oyo poete bakitisa prix ya Thomson na République démocratique du Congo mais biloko wana esalema te po ete RDC ezali na congélateur te RDC ezali na congélateur te RDC ezali na situation moko très difficile donc esengeli na biso penza komeka ko comprendre réalité ya masolo ndenge ezali ko salema penza na mboka oyo esengeli toyeba que le Congo n'est pas un endroit oyo bato basengeli toujours bazala na souffrance ezali penza malamu te peuple congolais esengeli ofongola miso tozala na amour ya mboka na biso tozala na amour ya mboka oyo po ete souffrance elata biso te esengeli bilanga esalema esengeli bato ba vivre esengeli bato ba pema malamu po ete mboka ekene malamu bokomona na bamboka bapaya tokomona Sénégal bazali obe na nguba ko vivre nango otala ba pays musu baza na richesse te biso toza komipesa kaka na ba minéraux toza komipesa kaka na ba or toza komipesa kaka na coltan kaka na cuivre or le Congolais doivent changer les habitudes on ne peut pas toujours donner confiance na ba minéraux ya mboka na biso il faut tope sa confiance na agriculture il faut pe agriculture ya mboka na biso et salema bilanga il faut salama boke na ba province bo financer bandeko bazali na ba province pour que basala bilanga to teka mambeloko na biso wana pe peuple alia malamu
penza bongo na tondi lisusu bino botondi na manso he na toko kende sika sikawa na mwa makambo moko oyo boyoki bino nyonso oye utaki bongo ko salema penza na niveau ya RVA régie de voie aérienne. J'espère que boyebi bino nyonso problème ya makasi oyo utaki koleka oyo esalaki penza moi nungu toyoki ete déjà il semblerait déjà que suspension ya commandant ya RVA ici esalemi donc ezali penza pasi mingi tata mokonzi ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autaki penza voyage musika na mboka na Kazakhstan kuna na Asie na bozongi na ye penza bandeko likambo ya pasi esalemaki bandeko bomona wapi eloko toko benga lokola aéroport lokola ya monene po ezali na République démocratique du Congo aéroport na biso ya njili courant ekende kokatama pendant au moins plus de 35 minutes courant ezaté tout au plus 40 minutes courant ezalakite na aéroport au moment où mokonzi mboka ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengelaki ko atterrir asengelaki ko kita poete aya ko servi mboka na bandeko botika biloko boko sa lokola maseki DG ya SNEL likambo ya SNEL oyo ya ndeko Lusinde na betantolo na likambo ya ndeko Lusinde des années mikolo na lobelaka ete courant ya SNEL ekoma lokola loso bati yango mafuta soko bokalingi mafuta anate loso wana ko zalobe peke ndenge wana ezali pasi courant ya SNEL courant bokati courant ezalaki te oui ata ko courant ezalaki te ndeko Lusinde azali na part ya faute na ye poete comment courir ko iko zalate na aéroport ba est-ce que départ ezalaka kaka moko que na aéroport wana les lignes ezali kaka moko ou ezali ko alimenter piste poete mokonza mboka kita to bozaki na makanisi ya mabe ya kosala tata mokonza ekolo mabe e bokolonga yango te poete bobandi ko mekeye utakala kasi bokolonga mokonza mboka te courant ezalaki te avion et pati avion et tatabani likolo ya mapata kuna enyo kwami bakei soki siko kerosene esilaki bolingai mokonza mboka avion kpaya epanjan buzina motema mabe ngai moko moluba bwende nakosenga na baservice ya renseignement nakosenga na baservice compétent esengeli bokanga kobanda na DG ya SNEL bokei na DG ya RVA bokangi baservice nyonso compétente service technique oyo ezali kuna esengeli bokanga bango wana ministre ya transport ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo fongola miso parce que basali koluka nde moto na yo nga nazali komona basalaki pe koluka basimbisa o touche ebi maite ministre ndo zali koboya likambo wana esalama na kosenga na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo kolalisa miso te fongola miso na bato bazali kosala mabe wana na RVA parce que ekoluka liwa tope problème na nzoto ya tata mokonzi ekolo ezali mabe nde bongo awa namoni pe mokanda ya suspension moko monene o ezali awa o esalemaki awa namoni na barezo bakobi ete régie des voies aériennes balobi suspension par mesure d'ordre document dossier Lundula Luchaka, matricule 79 599. Monsieur le commandant, dans la nuit du 10 septembre l'année 25, de minuit 24 à 5h20, donc balobi, une sérieuse panne générale de l'énergie électrique a plongé toute la plateforme aéroportuaire de Kinshasa-Njili dans un blackout total lors de l'arrivée du vol DRC 001. Donc, cette situation a provoqué la diversion de plusieurs aéronefs vers l'aéroport de Brazzaville, Maya. Il ressort de l'analyse préliminaire de cet incident le fait ci-après que vous n'avez pas obtempéré à mes instructions pour l'achat de l'inverseur de charge auprès de la société Citel, mieux qualifiée en lieu et place de sa société Unicomplex, que vous avez laissé en place un technicien de permanence incompétent qui n'a pas su observer le protocole mis à disposition pour activer le mode opératoire du secours inversé. En raison de la gravité de ces faits et conformément aux dispositions réglementaires, spécialement à l'article 32 de la Convention collective de la RTVA, je vous suspends de vos fonctions
jusqu'à nouvel ordre pour le bien, jusqu'à nouvel ordre pour besoin d'enquête. Ngoma Mbaki Léonard. Bandeko. Et là, quand on a zali kolobezali théâtre, mokanda ou bokolimbi sangai, soko na bengi mokanda au théâtre. Tala bozako komana kati ya mokanda ko expliquer te esengela ki bosomba inverser na esika songolo mpakala topeni eske na niveau penza ya aéroport na biso monene oyo tosana nu biloko lokola ba inverser ezali biloko lokene kosombaka yango à tout moment. Est-ce que dans l'aéroport, service technique à l'aéroport, est-ce que bozalaka na dépoté, bozala magasin te ou joraka ba matériel, ba inversé et ko ikozalata 50 au 100 bosomba déjà efandaka. Likama soki ali mabe zali ko sa manabino ba DG, mabe zali ko sa mabino na ba financier, mabe zali ko sa na administration ya aéroport ezali nini. Tango bato bazali ko pesa bino ba devis balobi ete bosomba biloko bozali ko somba yango te bozali ko zela likama ekoma po ete okoma ko condamner petit peuple botika ko condamner ba petit peuple wana bino ba autorité d'abord il faut ba service à renseignement etale la bino po ete ba suspendre bino na misala pe bakanga bino ko uta na snel kino na bino eloko lokola aéroport ese ko ikozala na groupe électrogène moko aéroport les Sénégalais ont un groupe électrogène attaque 5 attaque 6 bozui ba groupe ya ba 2000 kVA wana et ba 2000 te ba 20000 kVA ba groupe ba 20000 kVA wana soki bozana ngo attaque 4 soki pane ali na oyo bo alimenter oyo pane ali na oyo bo alimenter mbongo ezali kokota na RVA ba go pass ezali kofutama mikolo nyonso go pass ngonga mtongo midi mpokwa mbongo ya go pass ekendaka wapi bolo baka yango ekolongwa elongwa pete ekendaka wapi botika konyokola bato botika ba explication bidon o bozali kopesa ezali mabe donc ndenge na lobi ezali pasi pe mawa toke isika na ngambo ya ndeko na biso na kombo ya Jackie Mpoi Kabunji Ndala oyo azali penza moko ya bakongomani oyo basali baction minene na République démocratique du Congo bandeko nazali ko rappeler bayebi baza kocha bayebaki penza ndeko Jackie Ndala te lelo oyo soki bozali komona mwana mboka Inosbi oyo azali musicien monene lelo na Congo moto oyo asali pona ete mwana mboka Inosbi bato batia yeka bayeba sponsorisé par entreprise na kotanga kombo Vodacom oyo azalaki kosalisa émission na emoko bako benga Vodacom Superstar la première personne, le premier journaliste oya banda Vodacom Superstar yewana nde bako benga mwana mboka Jackie Ndala tango innocent yebiye malamu ayebi ndenge makambo salama ekon po akon ya star monene mondial po akoma na Congo awa moto aliboso ayambie awa comme journaliste c'est Jackie Ndala nde azalaki na ekon na plateau donc po boyeba o bako benga Vodacom Superstar mwana mboka Jackie Ndala asala émission section musique o bozala kotala ndeko nati lokolo ya zwa émission otali na Congo Web à l'époque asali ba émission minene bandeko ba papi mboma ba yebi basali na ye bandeko nati lokole ba Willy Ngombe ba Willy Kayembe journaliste moko te topé chroniqueur moko ya musique ya mboka na biso azangi ko bandeko Jackie Ndala à l'époque tozaki na baya joka tozalaki na bato lokola ba fe na biso ba 33 chitenge tozalaki na bato mosusu lokola nani mwana mboka Pole Mukendi bako sala succès Jackie Ndala zalaki wana asali succès makasi na monde ya musique kasi lelo ndeko Jackie Ndala moto nyonso na carrière akoyi kotinga makaka eloko moko te mwana mboka Jackie Ndala a servi culture ya Congo na biso culture ya Congo na biso ekenda libanda ba ekono bakenda na sango ke journaliste ya makasi lokola Jackie Ndala yambaye pe ayambie na plateau ba sololi kitoko ezali malamu te komona mwana mboka ya modèle wana ko périr ko souffrir lelo yo bakeina ndeko Jackie Ndala azali na boloko to senga ki ete basunga ye akende hôpital po ete basoigner ye kasi bandeko nalobaki ete hôpital o batindi ye kuna na sanatorium ezali hôpital moko malunga te bokolimbisa ngai na terme bandeko bayebi sanatorium bakobeta lisolo ya hôpital ya Sana ke mwana mboka Jackie Ndala zali dignité bakene kotika ye na hôpital wana ya Sana parce que hôpital ya Sana bandeko ezali salle kaka ndenge wana batiba prisonnier kuna oyo bazali na ba maladi songolo mpakala ezali penza koluka koboma mwana mboka oyo nazali kosenga vraiment na tata mokonzi ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yebi motema malamu na ozalaka oyebi ndeko Jackie Ndala malamu oyebi force politique na ye oyebi atazali ko défendre parti patrie
atako divergence ezali entre opposition bato opposition na babengi majorité mais le président de la République azali ko tikala kaka moko le président de la République azali kaka moko et ye wana président ya azali ko gérer opposition ye wana président azali ko gérer bato bazali na niveau ya pouvoir donc tozali ko lela na mokonzi ya mboka bomeka ko tala kaya mwana mboka Jacques Ndala po ete moto aluka ye makambo wana asi akenda mikili na mpoto mwana mwasi wana duchucho soki duchucho azali na mikili na mpoto azali afinga pe mokonzi ya mboka akosala bamambi songolo mpakala bokitisa motema botala modèle nini boki ko libérer mwana mboka Jacques Ndala po ete akende kozwa ba soin approprié na bisika esengeli parce que tomona ba opposant pe mususu oyo bafinga oyo basala mabe oyo basala ba gravité ba problème ya ndenge nyonso bo libéra bango pe bakenda kozwa ba soin tomonaki awa balobaki ete o kingandi tomonaki bakaye bandeko François Beya basalaki o alingaki asala coup d'état o boye na boye tomonaki abimaki pe na mboka akendaki soin médicaux le boni ozali ko bloquer ndeko Jacques Ndala awa atikala po ete amona pasi pe kokende kotika ye na hôpital o ezali ata na sens te vraiment ezali na niveau te pona ko traiter ye il est sérieusement malade moi je vous le confirme ezali malamote penza parce que j'ai eu des informations claires sa femme pleure sa femme est en train de souffrir avec les enfants yango wana bandeko na kotangela bino rapidement mokanda oyo ba avocat ya conseil ya ndeko Jacques Ndala ba komi penza pona koluka solution ya esika batinda ndeko Jacques Ndala wana tozali kotanga mokanda elobi boye balobi maître ezali balobi awa avocat au barreau de Kinshasa Gombe avocat au barreau de Kinshasa Matete hein? Et il s'agit donc na haute tozali kobenga balobi boye à monsieur le directeur du centre pénitentiaire de Makala à Kinshasa Selembao concerne demande de transfert de monsieur Ndala Mpoi Kabunji Jackie vers l'hôpital Ngaliema ou le centre Nganda. Monsieur le directeur, au nom et pour les comptes de notre client, monsieur Ndala Mpoi Kabunji Jackie, actuellement en détention en prison centrale, de Makala, que nous avons l'honneur de venir auprès de votre autorité afin de solliciter ce dont l'objet si au repris. En effet, notre client, mari et père de famille, a été placé en détention depuis le 28 novembre l'an 2024 avant d'être condamné à 30 mois, soit 2 ans et 6 mois de servitude pénale principale par le tribunal de paix de Kinshasa Kinkole. Bien que sa condamnation soit devenue définitive avant la définition prise par son Excellence Monsieur le Président de la République signée le 30 décembre l'an 2024, ordonnance portant mesures collectives de grâce, nous ne cessons de nous étonner au maintien en détention des Sueur Ndala. Qu'à ce jour, non sans l'ignorer, Sueur Ndala Mpoi Kabunji Jackie est sérieusement malade, son état de santé est en train de se détériorer au jour le jour, au risque d'aboutir à une situation fatidique et définitive dont vous devez inéluctablement en répondre. En faisant, nous ne pouvons que saluer votre humanisme en agissant en conséquence face à cette situation intenable. Le transfert de l'hôpital, le transfert à l'hôpital sanatorium autorisé, hein, c'est autorisé par vous en date du 9 septembre, met bien en évidence votre préoccupation au sort de notre concitoyen. Monsieur le directeur, qu'il nous soit permis de vous approcher à ce jour pour solliciter son transfert vers l'hôpital de Ngaliema ou le centre Nganda afin de lui permettre d'avoir des soins appropriés pour la simple raison qu'après les examens effectués, nous constatons que son lieu d'internement actuel n'est pas en mesure de réaliser les actes nécessaires conséquemment à sa situation entre autres, pour des actes tels que l'IRM, ouais, scanner encéphalique, cérébral, check-up écho-cardiaque, écho-rénal. Qu'au terme des dispositions de
qu'au terme des dispositions de l'article 16 de la Constitution du 18 février l'an 2006, tel que modifié et complété à ce jour, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclave ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Il vous incombe, monsieur le directeur, de prendre vos responsabilités et d'user de votre pouvoir discrétionnaire pour faire respecter cette disposition avant que l'irréparable ne survienne. C'est en ces conséquences, nous vous prions d'autoriser son transfert urgent dans l'un des lieux susmentionnés afin de lui permettre de bénéficier des soins appropriés. De ce qui précède, tout en espérant votre implication personnelle, veuillez, monsieur le directeur, croire en notre parfaite considération. Pour monsieur Ndalampoï Kabunji Jackie, l'un de ses conseillers, Odoudou Menga Jean-Pierre, avocat, ONA 168 40. Donc, wana na tangi mokanda mobimba oyo bakomi pona kosenga ba transférer ndeko Jackie Ndala penza na hôpital Yangaliema ou bien na centre Nganda. Hein, vraiment ezali likambo etali peuple congolais nyonso boyebo kibino moko mokonzi mboka signaka ete ba pesa bango liberté depuis na mois de décembre passé tata mokonzi signaka ete ba bimisa ba ton ordonnance présidentielle bato ya grâce présidentielle oyo kasi ba boya ko bimisa ndeko Jackie Ndala ba retenant ndeko Jackie Ndala na boloko asala eloko nini aboma nani ezali malamu te to respecter mboka to zala na isengo petolinga baninga. Bandeko toza ko continuer toujours na politique na biso tokei na ngambo ya dossier topé procès ya Kabila Kabange oyo azali bongo ancien président de la République démocratique du Congo. Nazali ko rappeler te lelo tozalaki kozela bongo verdict ya Kabila Kabange kasi esalemite pona nini bolanda binomoko verdict esalemite balobi pas de verdict ce vendredi. La haute cour militaire a ordonné la réouverture de débats dans le procès opposant les ministères publics à Joseph Kabila Kabange. À la demande de la partie civile représentée par la République démocratique du Congo, les juges ont accepté de réouvrir le dossier. Prochaine audience le 19 septembre l'an 2025. Donc, de Eloko et Sengela qui bo retenir ce qui régia zali na image pour moi quand même ndenge makambo et salema qui pona mokolo mo lelo. C'est comme ça que pour la évaluation du pillage abyssal que la haute ouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires par lesquels transite le financement du M23 de l'AFCRD par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de notre pays
Et pour cela, il vous faut requalifier la trahison en espionnage. Et vous y arriverez. Un devoir nous est imposé. C'est celui de convaincre la haute cour, ou au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle. Nous avons jugé utile que la haute cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de la trahison en espionnage. Et vous y arriverez, parce que nous ne venons pas de la même ordre. J'ai dit à ce stade, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le leader général, je puis terminer par le simple mot merci, comme j'ai compris. Donc, je vous avais dit que la politique est Fotoland de la Kayango, malembe pour être tout comprendre. Tu es bien tes vives tensions et salamaki du côté ya Uvira et Sikawapi population et tellement qui pensa pour être c'est pela quitté comme on a le général Gassita Azala lisusu na bango kuna kasi tomona qui était mobulu mingi salemaki bao basenga iko bao bakufaki oyo pe bazokaki kasi République démocratique du Congo tata mokonzi ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali papa azali na motema monene akokaki komona makambo wana te nde atindaki penza bato bakende kuna pona délégation monene ekende kuna balobi ete après les vives tensions à Uvira, la délégation gouvernementale dirigée par le patron de la territoriale Jacquemain Chabani Lunko, accompagné du ministre d'État à l'industrie Aimé Boji Sangara, du ministre de la coopération régionale Floribert Andjoulouni et du vice-ministre délégué à la défense chargé des anciens combattants Eliezer Ntambwe, est arrivé à Uvira ce jeudi 11 septembre l'an 2025. Nakanisa bomoni binomoko pour être peuple nde nalobaka toujours peuple azali mokonzi soki peuple asepel na eloko wana te mokonzi mboka azali tata ayebi kotala donc bomoni binomoko musala makasi oyo délégation ekumbami penza na vice premier ministre ya intérieur na kombo ya ndeko Jacquemain Chabani donc kimia ezali sikoyo na bisika wana dongo tokei penza du côté ya oyo bezali kotala ba démolition na ville province ya Kinshasa bandeko likambu ya ba construction anarchique yo oyo tonga na bisika oyo ezali malamu te bozalaka toujours prêt
parce que l'État a kolembabinote, l'État congolais a kolembabinote, l'État congolais va faire son travail à kolandela biloko moko moko. Balobiete grosse opération de démolition à la baie d'Engaliema, déjà démolie. Il y a 2 mois, ils ont reconstruit. Bino bato babuka kibino du côté à baie d'Engaliema. Baie d'Engaliema zali sima moni soko zali na kitambo magasin au côté ya mama première ministre na sima wana na sima kuna na fleuve batonga quartier moko munene kasi mabe salama ba mosusu ba pusana penza pembeni ya mai sans respecter ba norme ya distance oyo ba pesaka nde bongo ba salaki penza démolition il y a 2-3 mois ici salama kasi bato mato imangongi eleki batie de l'état tembe bazongeli lisusu koya kotonga bisika wana nde bongo botala une image ndenge bazali ko buka penza bandako nyonso lisusu wana total bongo Jordan Panzou dans la réalisation. Était insécurité côté comme molili. Affaire babuki bango. Makai tout et ça passe mais non il va passer en somme la passe mais ça qui fait des ba yo qui fait ça ba yo on qui béton mu pantombo l'honneur tali makambo mutu makati na démolition avec 3 engins ne bozali mona na bilili awa mosala ezali kosalama makasi voilà 243 télévision ezali chaîne oyo information bino côté réel bozomona yango démonstration de force 3 engins ezali kokuka concession oyo ezali je ne sais pas tout ça la guitare pour Zaki église sur Zaki supermarché aux Zaki en pleine construction et va stopper par le mosala pour être babuka yango bande ko Zaki averti il y a 2 mois passé que ba 4 misala mais ba conseil qui toujours kosala yango lelo yo kosala ezali kosala mande bozali komona mais si oyo 3 engins en même temps vous êtes démoli. Voilà, vous abonnez massivement, commentez, partagez, comprenez. Au fond la justice. Pour détruire le monde abysso, nous avons un contrat, nous avons l'autorisation de bâtir, lotissement exact. Bon. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas question fondée. Mais on commence. Nagoya. Nagoya m'a pris mandat. Nous sommes négociés Nagoya. Vous avez une loi. Non, vous êtes. Pour la loi et lobby.
yo ça la décision méchante. On a interprétation de bango. On a bango, on a interprétation sous. Chacun a sa interprétation na ye. Yo ça bango, pas dans la courage. So pas dans la courage au kanga, na lobi na bureau e bani ndako e bani. Ba ya ozo. Ba condamné déjà. Ba condamné. Oui, bien la finale. Ba profiter na moment condamné à mort. À mort. Merci. Ok, bongo du côté ya Assemblée nationale et Sikawapi ndeko Vital Kamerhe azali toujours ko continuer ko sala ba échange avec ba députés nationaux. Mokolo moi j'ai dit moti koleka akutana ki bongo na caucus ya ba député national ya Grand Kasaï en image Jordan Panzo. Nous étions invités par le président en tant que caucus du Grand Kasaï. Il nous a étalé tous les problèmes ou toutes les préoccupations des députés et de l'Assemblée. Et nous avons aussi réagi par rapport à tous ces problèmes. Nous allons rentrer en paix puisque ici, il y a des problèmes ou des préoccupations des députés. Le président nous a garanti que tout va s'améliorer. Et quant aux problèmes liés aux députés, au social des députés et même des administratifs, voire nos assistants, ils vont tout régler. Mais pour les députés, nous attendons voir ce qu'il a promis. Est-ce qu'il l'a dit pour le faire? Nous attendons voir. Tout le monde a besoin de voir les choses changer. Nous attendons si les choses s'améliorent comme il vient de nous promettre. Donc toujours dans le cadre ya makambo ezali kolanda po na makambo etali Assemblée nationale to pe Sénat ndenge bazalaki koluka ko sala ba signature pona ko sala ba pétition pona ko kwaisa bureau ya Assemblée nationale pe ya Sénat kasi bandeko to landa penza lisusu awa balobi ete le parti présidentiel n'a pas encore pris des positions concernant la pétition visant la destitution de Vital Kamerhe, a réaffirmé Augustin Kabouya, qui indique attendre une consultation avec Félix Tshisekedi. Donc, dossier Oyo, ezali toujours ndenge wana ndeko Kabouya, bakende ikomona na ba député ya caucus na bango, ya ebisi bango alobi ete sengeli pe hiérarchie na bango ya yo ezali ko simba parti na bango hiérarchie na bango ya union sacrée emeka kopesa bango ndingisa wana tant que non bazui ndingisa wana te yepe akolobelo côté en image totale yango. À la quête d'appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamerhe, le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, veuillez vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité
de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président et de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec plus de 200 signatures dont bénéficient ces pétitions, c'est maintenant clair qu'en attendant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, les membres du bureau sont en mauvaise passe. Face à cette situation, le secrétaire général faisant fonction des présidents et de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo. Donc, tokei siko na ngambo ya Lualaba, esika wapi tozali komona penza, na ebisaka bino na lobi ete mboka nyonso to pe pays nyonso to province nyonso, esengeli mibeko ezalaka penza. Na tondaka botondi penza na mama Fifi Masuka, saini na makanisi malamu, azali nango pona province na yewana ya Lualaba. Pe na bosa na kate, ko remercier o tozali kobenga excellence, Roy Kaumba Mayonde Philippe, oya azali mwana mboka, oya yebi penza, gestion ya province, na o etali sécurité. Il y a Zali Bongo ministre provincial, il y a sécurité, il y a intérieur et sécurité, il y a Lualaba, Bongo, Bandeko, Akendaki Penza, Ilulu Minene et Salemaki, pour être, bon comprendre, Yango Malamu, Totangi Petolobi Boye. En vue de renforcer la mesure interdisant les camions de plus de 20 tonnes de circuler au centre-ville de Kolwezi, la CNPR, sous l'orientation de son excellence Fifi Masuka Saini, a précédé ce mercredi 10 septembre à l'implantation de panneaux de signalisation. Témoin d'événements, Roy Kaumba Mayonde Philippe, ministre Lualaba de l'Intérieur, faisant intérim de son collègue de transport. Wana Penza Bandeko, excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe, a salaki bongo intérim, ya collègue na ya transport, ou ya zalite, azali na moi empêchement, et zalaki Penza, pona kokota na opération oyo Bandeko. Ba chauffeur, bino bozali na Lualaba, ba chauffeur ba remorque, ya ba camion minene, botika komema, ba mituka ya plus de 20 tonnes, na balabala o ba pekisi, na banzela o ba pekisi, dans toutes les routes oyo, ba telemele bino, là où il y a interdiction, il faut les respecter, parce que l'excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe, lui ne blague pas. En réalité, Totala en image. Dans le souci de faire respecter les communiqués signés conjointement entre le ministre Lualaba de l'Intérieur et son collègue des Transports sous l'orientation du gouverneur de Provence, Fifi Masuka Saini, la Commission nationale de la prévention routière a procédé son mercredi 10 septembre à l'implantation de panneaux indiquant le tonnage que la route peut supporter au centre-ville de Kolwezi. Et pour rendre l'utile à l'agréable, les patrons de la sécurité au Lualaba et ministre intérimaire des Transports, Roy Kaumba Mayonde Philippe, qu'accompagnait le commandant de la police routière, sont descendus sur le terrain, question de vulgariser davantage les communiqués visant à protéger la route. À quoi servira ce panneau? Olivier Yulungantanga, directeur provincial de la CNPR, répond. Nous avons reçu des instructions claires de l'autorité, au-delà du communiqué, parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire connaissance du communiqué. Voilà pourquoi nous sommes passés à une autre phase d'implanter la signalisation routière. Les panneaux de signalisation, c'est le langage de la route. Et maintenant, la route vient de parler. Donc, il n'y aura plus d'esquisses. Nous serons derrière tous ceux-là qui vont chercher à enfreindre cette mesure et ils seront sanctionnés sévèrement conformément à la loi. En sa qualité du patron de la sécurité routière, Roy Kaumba Mayonde Philippe dit mettre tout en œuvre pour barrer route à tous ceux qui s'hasarderaient à se mettre sur la route avec plus de 20 tonnes. Maman gouverneur chaque interdire ma camion yote à plus de 20 tonnes pour circuler dans la ville. Tout qu'on a constaté avec beaucoup d'amertume que les transporteurs et les minéraux, on a exagéré le tonnage et on a pita sur la voie publique. Tout qu'on m'a communiqué, il est tout signé conjointement intérieur, la ministre ou à transport. Je réitère encore une fois de plus, Léo, où le hôte à Tavungia Sheria, nous on mettre en garde ma service yote, il y a sécurité, il y a transport, il y a SNPR. Ikwe pese ule yote atejazarde kufanya ziaka na mambo ya balabala
ou le haut atteint en prison. Il s'est de signaler que bien avant cette descente, une importante réunion a eu lieu au ministère de l'Intérieur entre la CNPR, la PCR et la PNC. Il était question de mettre en œuvre toutes les stratégies pouvant juguler toute manœuvre visant à ne pas respecter cette mesure prise par l'autorité provinciale. Wana nazali ko remercier penza Henri Levôtre Kalala na musala makasi asali pona ba image oyo ekomela biso oyo azali chargé ya communication ya ministère provincial ya intérieur ya Lualaba. Tokende sikoyo awa bandeko bomonaki mikolo miuti koleka na silaki penza kolakisa bino kuna na masina esika wapi tomonaki penza hôpital moko oyo bazali kobenga centre hospitalier Séraphine Kilubu, donc fermeture ya centre wana bomonaki penza na masina bandeko na betaki sete na likambo oyo komona penza en plein marché na kati esika population ezali bazui basali moto azali na ndako azui morgue batie morgue esika oyo population azali kofanda esika oyo libanda nango wana bato bazali koteka esika wapi makambo oyo peuple azali kosala esika wana bomonaki ndenge excellence docteur Patricien Gongo azali bongo ministre provincial ya santé akendaki penza pona kokanga morgue wana bandeko atabino moko penza komona morgue esika bato bazali est-ce que bato wana bazali na incinérateur oyo tang basala bato ba be yango nini kwa mbome bato tang babimisaka biloko libuma bato bazana ba incinérateur professionnel pona kosala na morgue wana est-ce que esika nyonso bazali kosala makambo oyo bazali ko respecter ba norme coup de chapeau encore na ministre provincial ya santé excellence Patricien Gongo on azali ko bazali moko ya ba cadre na MLC kasi esengeli boye baete likambo ezali ko sala pasi komona penza secrétaire général ya santé secrétaire général ya santé soki na bo sanitaire pour être mukando elobi ete ministère de la santé publique hygiène et prévoyance sociale secrétariat général à la santé publique. Monsieur le secrétaire général ya santé nazali koyebisa eloko monsieur le secrétaire général ya santé le ministre provincial ya santé ozali komona excellence Patricien Gongo c'est un médecin de formation c'est un médecin ozali na ordre des médecins ayebi morgue sala kanini ministre ozali komona akendaki kokanga morgue parce que comment bato bakosala na kati ya immeuble en pleine population botie morgue sengeli ezala na isolement morgue sengeli ezala isolé ezala na espace morgue sengeli ezala monene bandeko totika koboma population. Monsieur le secrétaire général mukanda oyo komi na moni akomi mukanda awa atie transmis copie na monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a-t-il transmis copie na excellence monsieur le ministre de la Santé publique, a-t-il copie na monsieur l'inspecteur général de la santé, a-t-il copie na madame la directrice des établissements de soins, a-t-il copie na monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, a-t-il copie na monsieur le ministre provincial de l'Environnement, a-t-il copie na monsieur le ministre provincial de la Santé publique, ville de province de Kinshasa, copie na monsieur le chef de division ya santé. Et puis, madame la présidente de l'ASBEL, Dynamique Céramique, Nini Moutou, secrétaire général Moutakomi, Mukanda Oya Santé. Balobi, à monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, concerne demande de la levée de la mesure de fermeture du centre hospitalier Séraphine Kilumbu. Donc, Anna Mukanda Bazali Kolobaete, Balobi était, monsieur le ministre Akangi, mort hôpital Nabango, Nandenge Yamabe, sans Mokanda. Monsieur le ministre Akendaki Kuna, en tant que ministre provincial de la santé, azali d'abord na Mobeko, ya ko battre la peuple ya Kinshasa. Azali d'abord na droit ya ko battre la population oyo bazali kuna na masina pour être population de Bengakiye, population de Lobaki na ye na basolo o bazali koyoka bisika wana. Population de Bengaki ministre na koyebisa ye makambo ezali ko sala na mort. Bango peuple bazali ko kokate komona bibembe à tout moment bisika wana. Bande ko ba morgue esengeli ezala na isolement, to respecter mboka. Le ministre de la santé qui dit ceci, na mukanda balobi ete bango bazali en ordre. Balobi azali en ordre parce que bazana ba document nyonso. Bolanda bino moko awa. Balobi les conclusions de cette mission confirmant que l'établissement réunit de toutes les conditions légales requises, notamment balobi bazana avis d'implantation de la morgue. Avis d'implantation de la morgue wana. Est-ce que tango bazwaki mukanda wana? Est-ce que ba respectaki ba condition nango? Balobi bazalina avis favorable à la zone de santé de Massina D. Bazalina
un procès verbal de conformité de lieu établi à la division provinciale de la santé. Balobi Bazan a eu une autorisation d'ouverture délivrée par le ministre provincial de santé lui-même en mars 2025. Natuni ministre de la santé à Lobi Nangai, Molu Babwende autorisation, on appelle ça qui? Ezali autorisation, il y a implantation, il y a morgue T. Une autorisation d'ouverture délivrée par le ministre de la Santé. Ezali autorisation pour l'ouverture, il y a centre de santé. Car c'est ezali autorisation pour la kotia morgue. Le ministre a dit, après ça, bango autorisation il y a kotia morgue. Botika konyoko la Congo et Sengeli Congo et Zalamalam. Il semblerait d'ailleurs, Batubazali Kobenga ngai Nanjili, Balobi, la même personne, oh Bazali Kobenga Madame Séraphine, hôpital Séraphine, Oyo, Soko na Bosanité, Balobi, la même, les mêmes personnes, Bazali Sous Kotonga, Morgue Moko, Kuna Nanjili. Bana Yanjili Balobi, na ebisabino bon mekate, parce que Bakundima et loko wanate. Toujours, Balobi Azali, toujours, il semblerait que ça toujours, centre hospitalière Séraphine qui Lubu. Ezali Malamute. Botika, Kosala Biloko, Oli Osala Morgue. Kende ko lukaba terrain moko reculé, kende ko lukaba place ezali espace monene boko sala morgue malam. Botika ko sangisa bibembe na bato ya bomoi esika moko. Ba morgue sengeli ezala isolé. Soko ke ina cinquantenaire, okomona morgue ezali isolé, espace monene pona ko sala musala ndenge ezali. Okena mama yemo, okomona morgue isolé. Okena camp militaire tchachi, otali place morgue ali population azali wanate. Ezali malamote, to sala eloko, nandenga malam. Je félicite encore le ministre provincial de la Santé, Excellence Patricien Gongo, na musala makasu zali kosenga, kosala, zali kosenga na gouverneur Nabiso Bumba, na vice-gouverneur Edi Yeli, bon soutenir le ministre provincial de la Santé, pour être, banungu nunga bazali kosala, et bouger leur comme côté, peuple azali na simanayo, Excellence Patricien Gongo, pour la population lobby, à kukufate, na babiloko ya boss automodèle oyo. Je veux féliciter le gouverneur de la ville, M. Daniel Bumba Lobaki, aussitôt informé à dépêcher le ministre provincial de la Santé, avec ça la constat, dans le lieu, il y a place où il y a de Makassi, c'est même passé dans les réseaux sociaux. Et par après, le ministre a constaté que mort et fonctionner dans le Mikanda exacté. Et il a rempli les normes. Il y a un ministre, le expert, a joué décision à Kokanga mort. Mais ayebi si bango de ils ont la condition où il faut remplir. Surtout remplir yango ne mort ko fungwama. Ils ont na bibende, ils ont na kati ministre a joué décision ya ko longola yango routine bango na ba mort ke mususu. En attendant bango ba remplir ba formalité nyonso. On a bana masina mort ke na biso ezali, mais toyebi si kaka ba propriétaire ba remplir la formalité et le ministre a servi pour préserver la santé et la bateau. Le ministre, étant que expert, a constaté l'élément que ils ont provoqué des sous maladie. Exemple, la place de Vandiawa, Maï va se coller Bibembe et Zarakawa. Ce que tu as dit, Pandi Bazolamba. Ce que tu as dit, Pandi Banda Kozali. Le ministre a péci dans les normes. Il faut respecter. Merci Nabino Nyonso Bosil Kota la Bongo émission na mokolo lelo émission Nabino Balobeli Mboka où ezali koleka na Molière Canal plus Mikolo Nyonso émission et les kaka ça passe tous les jours du lundi au dimanche na 19h30 vendredi samedi et dimanche au kota la ngoli sous na 22h20 toujours na Molière Canal pe Mikolo Nyonso na tongo na 9h juste na Molière bokota la yango na ngonga ya 9h juste pe bino bozali kota la biso na nouvelle tendance bokende ko s'abonner na YouTube na biso Nouvelle Tendance TV, vous s'abonnez, vous allez toujours en lien nabiso ponako talaka émission eye. Je remercie donc du côté alors celui qu'on appelle Maître Trésor Mamba que je n'oublie jamais Maître Trésor Mamba Oyazali Bongo directeur provincial de la brigade anticriminelle Oyazali Bongo na antifraude lisusu depuis Maître Trésor Mamba aya penza na fonction wana antifraude musale zali ko sala malamu brigade criminelle musale zali ko sala malamu vraiment Nzambe abatela Maître Trésor Mamba Oyazali le mobilisateur le plus attitré na province ya Luala Bapé na Congo Mobimba Maître Trésor Mamba un homme Oyazali ko sala museze ko ba tant na lobaka Maître Trésor Mamba ezali kaka te pona koloba maître c'est un avocat
oyo prêta serment. Merci na bia congolais nyonso. Merci na Lutula Trading Company oyo azali kolanda biso na moma eye Jules Olango entreprise ya mwana mboka ya solo na lobaka ete FPI Fonds de promotion de l'industrie, pour soutenir tout la trading. Fonds de promotion de l'entreprise, il y a Congolais, pour soutenir peuple congolais. Toye bakosali sa misala et pas yabande konabiso ba congolais. Merci Nandeko Jules Olango na entreprise na ye tout la trading compagnie. Merci Lissousou na ba technicien nyonso tozali na bango mokwalelo. Merci na réalisateur ya émission Ndeko Jordan Panzou. Merci na Corneille Kasongape, Gédéon na Bossanité le PDG Gérine Mbalemba ya Molière, Canal P Lissousou, Alain Dele na Nouvelle Tendance. Merci à celui qu'on appelle Benjamin Bonja, le financier. Zambé Abatelan, DJ Loutadi, Sikazali, Abatelan Deko, Ted na Molière Canal, Ngaï Serge Fwamba, na Tondi Bino Botondi. Merci Lissousou, Mathieu Bossibo, merci Nayo, pe merci na Obazali Kobenga, Miki Masuka, Miki Balboa, le conseiller en mine, ya Mama Fifi Masuka, Zambé Abatelo, Sikozali Kuna, na Katanga, na Lumbashi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Allez, peuple congolais, à la prochaine de Tokutani.